Voilà. Ah, classe Essili. Bonjour, bonjour. Classe Essili, tu comme Gozonga. Alexis est en classe. Voilà. Nous avons 5h30 du temps à Kotanga. Nous avons une pause à 20 minutes. Voilà. Nous avons Zonga. Nous avons une course à Rosala. Kolemba, bino bebika ko vendre place moko tout. Skonde na zongi na oke course moko te. Na zongi direct mana ndako. Bala nini sa Sylvie mo na pesi bino ba bizu ebele ba mbote ebele. Bo manquera te ko liker, ko partager vraiment ma vidéo. Moi c'est ma casse le kolanga. Nazo kende moi place oya kozula moi un plus pour na avenir na ngana na moko. En tout cas, on a vraiment félicité. Après ba mama pe ebele ba musu ba mona a tenga na suki tenga na mona na kenda na sala ta elo mote nga elo ko na ilanga na vie hein a partir Afrique elo ko na ilanga nazo tanga na bia mayele na classe ah siko tellement na ba difficulté mususu ya ba retard makambo ebele après na lobi ah nakata na nga classe mbala moko na banda na nga couture peut-être que so pena lobaki pena tanga mange couture za ki donanga so pena lobaki na nga ki na tanga na nga pe mingi peut-être pena ngeza pe ka de mususu mais na limitaki ko tanga na nga na kende ki mbala moko na sala musala ona sala tilelo o pe sala nga na bota na bala na ya pe donc grâce pe musala wana po so pena zalega fami moko bongo peut-être na ebipite pona musala ngope ona pona ki pena sala e baxela inga baga en plus na vie na ngala venir nanga voilà yango balobaka to se limitaka te ke poza boye ozotala te o nazo sala peut-être ozomonaka oza limité non eloko nga na osala nzambe soka suninga place o nga na zolinga vraiment na kota nanga na ozala pe na salaire nanga ya malamu o nyonso pe na kolinga pe kosala nakoki pe kosala ngo po place peza wana ya bango moko bato ya mboka penza bazali siko avantage nango eza nini naza handicapé po place yango mingi ezaka mpona bahandicapé nde tozalaki na kine baplace ya bamama wasali ayo na centre mama Mobutu ezalaka mingi me bapesone vraiment handicap tozosala bana popi kotonga kotanga donc tobanda osala biloko ebele bao bakoyemba bayembi bao bakobeta basket babeti donc ezalaki mpena ya biloko ebele même chose mpe na awa nzambe nabangi kokoka kamera ya kowulumulanga te etiaka mbrume chauffeur aza te kati bambati wana bana toyaki ntongo kokoma nyonso yango oyo ozokende malemi na velo nanga oyo nyonso eleki na net na internet na oyebela ngo na ndako mimi na classe emo nazwaka matama na okoko poste me moye nayoka eza te moye mpe na sola ezalaka te mpona bande tozala bonde tosala bakoro na biso wana soki ozotala telefone bakoyebisa yo kanga telefone ou bien olingi classe ou bien opimi libanda po otala telefone soki mo otala avantage na yo nini oyo oza nango na mposa oyo kolinga kosala yango lelo mpe mwa moyo ebimi so totanga na ville mpenza na kati ya ville
classe kati ya ville mpenza. Bo like video bo aimé mimi tokomaka na batele réalité na ngai oyo navivaka ndeni nalambaka ndeni nasalaka bamisala na nga ndenge nini natongaka so mokwa na kotonga nde naza boye nde naokebo na kotonga kaka mpo nazwi retard makasi ya kotonga. Naza na bilamba ya fete, toza na fete mwana na biso moko aobala na ville ya minike. Mwana ndeko na nga moko boye ma sœur que j'aime beaucoup kilo ya bamama Zizele mwana liboso donc etala kaka ya biso nyonso karate awa na décembre tozala wana biso nyonso donc naosala bauniforme alemi na tonton bauniforme. Voilà. Bo like kaka bo aimaka bo partager. Ça la bien makasi. Nazoli na kozwa Strasbourg na tram. Ebimanga na osala kaka reportage ya 10 minutes. Eko na umia nango te. Atikali na 4 minutes. Ero bato lembi bisa nyonso to lembi. Lelo mde likama transport balobi so carburant ekomi zambe na makambo nde eza minene awa bato ebele boye oyo bauti wapi nayebisa bino bato ebele ya ndenge oyo bazozela ezalaka boye te nayebi te mbala moko boye c'est sûr nayoki ke bauban moto eza na problème bauban moto eza na problème nayebi te nakutana mpe na moto aza na velo te mpo nde naza boye seka moto aya liboso aza na velo seke nga na wara te topesa privilège na moto amisulaki place na ye po biso toyaka na liboso awa place oyo batiaka banini boye awa liboso oyo batia badrage oyo ezoya dans 3 minutes se na biso kaka yango ezoya dans 3 minutes bato mpenza ebele tala tram sikana 2 minutes eloko ya moi nde ezobeta namoni kutu siko malili esili ozela siko tram yango soki na kokota bato baya mwa ebele na biso awa bato bazala bango ebele te bato bazala bango ebele te siko na ozela tram dans 3 minutes ezoya komi ba 2 minutes déjà soki eye soki na komata soki na matika na kokata mpona kosala aire oyo bato bazalaka bango ebele ofilimaka bato bawuti bango misala bato ebele na trame peut-être ya problème eza
mongofu na baza komela baji baza komela masaka moi lo le sali bango boye babima libanda bamelela bière libanda obite makambo ya ndeko na nga oyo la marine na tatu pese mbote asule ba so ekomi na niveau ni donc nazoke na ye bango na so abatra me omela na mbetsa te sana bata na ngo hermo bo mona ekomi mbangu bato bakomi déjà ebele yango na yango kaka donc ezoya donc kuna pe susu ezoya yango na yango kaka fa frene po ekende na pe kote na ozela ezoya ande na ebisaki bino soki na omona velo me na moko eza te basaki moko eza awa nayebi te normal eza place na nga bakotia basaki te nayebisa ye allo fascist that is my place allo deine Tasche das ist viel okay bitte donc na fona zela bato baleke ebele donc moye bayebisinga baza sori bato baye ebele donc lokolo ezolandana deja mosusu yango oyo bayebisinga na mata oyo ezoya wana moye na mata eza te oyo sikoyo eza vide lokolo ezoya nango aire nyonso bayebisinga na mata awa ok merci beaucoup en tout cas na kati nanga olike po aimer oka retour nanga kaka nde ezalaka nzela en tout cas baubani eza na mwa problème oke balobi mpenza donc ou ba-8 donc ezwi baproblème toyebi te pourquoi bato baza mpe ya ebele na nzela donc na se mabele mpo biso se mabele na mokili bato baleki trop population donc mo ozoba mpe miso ozokoka so komona te po bato baleki ebele vertige osakana te vertige miso epasi ozokende etalaka makambo ezoleka na sociaux mingimingi tozalaka na makambo mingimingi na baconseil ya kopesa topesaka baconseil mpo bakoswa nango ekomi kobaluka ye mosusu moto oyo mona pupu bato mosusu mona bobalukeli bato bazalaki bien mona lobi bro bebiso ebandi afinga ebandi tozwi basute makambo tosala eske tokende nango malamu to toke male en tout cas tobanda bya kokasi mpo toza banyama te tolalaka na babalabala te toliaka na bawese te toliaka na bandako donc toyebaka mpe makambo oyo tosala produit bana biso nini bakoko na biso nini donc toyeba mpe makambo oyo tosala donc lelo nango ozala na motu bien nde nazala na cœur sensible to na nini mbala moko na baloli mission ale nazotala baavantage na mpo bato bavanda mais toboyi te bato bavanda oui basala mpe banalyse mais mafinga nde te moto apesi opinion ndeni ekozala boye boye boye
toujours en capto ça na kati ya réseaux sociaux et que ça la biso malamu mingi vraiment merci beaucoup nalingi bino mingi like bo aimer ba j'aime na ba na posa ba j'aime na bino na posa ba commentaire na bino ba conseil na bino vraiment ndenge nini pe boko pe ko la seulement CV na pa na ba tebele ba zo be en CV te salaka boy mama moko be nga ba CV ndenge pe olambaka na sina cha ba video ndenge na lambaka ebele botala te mais surtout tia ko sona tande boyaka mais faut tozalaka biso tout ça l'effort na kusuya toko batotala natia ba video wana nazolamba nazotonga surtout ozotonga live vraiment omona ke bato balanda mingi te mais après etalamaka nango après bato mosusu oyo baza na posa ayeba ndeni batongaka mwa future na ye ndeni na kotonga mwa elamba na ye ayebike oyo bazolanda yango seno langi ne oyo ayokaka nde nayebi mangala ebele bazolinga koyekola mpenza kotonga na bango mpe na ndenge alingala ya bien oyo nga langi nanga nalobaka makasi lokola lingala eza te balangi nyonso nayekola na mokili oyo donc langi nalobaka bien lokola lingala yango moko en tout cas merci beaucoup tokutani lere moko bisous, bye, bon, ça va liker et bon partager. Ciao, ciao.